Bandeko Norba de Paris, likambo moko eyeli ye ya monene. Ndeko wa biso Norba de Paris na moma oyo tozali koloba boye azali na likambo ekweleli ye ya monene. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ndeko wa biso lobobo auti kolobake Norba de Paris babengani ye na ndako, babwaki ye biloko libanda. Mwasi abengani ye na ndako oyo tomona bafilma na kati ya émission oyo tolanda na TFN, émission oyo tolanda ya oyo ya mode oyo yalaka la reine soki le roi de shopping. Alors lokola ndako wana bomona ya roi de shopping bisika Norba alakisa bilamba etikali susu ndako Norba azolala te, pamba te selon ndeko wa biso lobobo alobi ezalaka ndako nde ya mwasi. Norba de Paris azali kaka Mario. En réalité azali Norba de sous-couvert Paris, pamba te avandaka na nsima ya mwasi. Alors boyebi ndeko na biso lobobo ye azali mutu oyo asalaka makambo soki ya zéro fainéant. En réalité ezalaka zéro fainéant te, mais ezalaka chasse ya vie ya ba star, chasse ya vie ya ba vedette. Donc congolais nyonso oyo oyebana, muta mangala nyonso oyo oyebana, ozala congolais ya Brazzaville, ozala Zaïrois, ozala congolais to angolais, alors soki oyebana, soki olobaka lingala, soki ozali muta milie, zala sir ye akozala sima na yo. Yango wana ayeli biso sango ya Norba de Paris azali lisusu na ndako ya mwasi na ye te. Kasi ba oyo balingaka Norba de Paris, en tout cas bomitungisa mingi te, bomitungisa kaka pamba te bakabwani na oya ye bolingo. Mena ndimi teke Norba de Paris ndenge akomi lelo omsel akomona pasi, pamba te azali na kombo, azali moto oyo aza kodondwa tina milie ya bamindele, pe azali na bafanatike ebele. Alors na bafanatike na ye eza pe na bafanatike si batomba amoureux na ye. Donc aza na chance asala vie mbala moko, dans 6 mois akoma na mwasi mosusu, to akota libala lisusu soko alingi, ou bien akoki pe kozwa oyo ya ye ndako atie mwasi na ndako. Pamba te Norba de Paris fainéant azalaka fainéant te, azali mutu moko azali un bon travailleur. Moyibi azalaka moyibi te, azali mutu moko honnête, asombaka bilamba na ye na mbongo ya mosala. Azali mutu moko loyal, yango bandima ye na roi de shopping. Azali pe en bonne santé. Alors aza na chance azwa mwasi mosusu. Eza pe mabe te ndeko mwasi soki abengani ye, eza kaka bavi ya couple. Na ndimi teke na mwa oyo yo kaka mwasi oyo abengani mobali, eza kaka mwasi ya Norba. Ezali na basi ebele si pe babengani mibali to mibali babengani basi. Yango wana ndeko na biso Norba de Paris boyebake na mokolo ya lelo
azali susu na ndaku oyo ya yete na mwasi na ye oyo bazalaki azali homme seul bandeko basi oyo pe bazali ba femme seul na kanisa Norba de Paris ye wana akomi libre soki oza na numero na yete okoki kokomela ye na Facebook soki pe ozobanga kokomela ye na Facebook tango mosusu okozwa réponse ya mabe komisa kaka kombo na sule baoba ndeko na biso ya mwasi oyo aza na Angleterre ye akotia na liste ki ozali moko ya bato oyo balingi babalana na Norba de Paris sima nango ye akokontakte Norba de Paris pe masolo na bino ekoki kokende ngai na pesedi bino deja mwa message boyebake Norba de Paris atikali lisusu na mwasi na ete babengani ye na ndako ndenge archevêque Lobobo alobi nayebi te soki eza penza réalité to réalité te mais archevêque Lobobo ye tango alobaka makambo ya bato bayebani en tout cas ezalaka ya solo bien sûr oyo alobelaka ya zéro feneya ezalaka pe ya solo mais asalaka yango toujours mpo na bato oyo bayebana pamba te ye moko pe na milie na ye aza na bakamarade na bakonaissance ebele ya bafeneya mais jamais bokoyoka akotanga kombo na bango aza pe na bakamarade ebele na bakonaissance na bafamille babengani na ndako na baoyo babengana jamais akolobela bango ye akomemela biso kaka basango ya bato oyo bayebana biso pe awa tozelaka toyoka basango ya bato bayebana yango archevêque Lobobo continue mosala na yo eza nango mabete ozopesa biso kaka gu oyo tolingaka na net sans bato lokola bino net ekozala malili toza na posa teke net ezala malili mais toza na posa net ezala nesengo yango Norba de Paris akomi homme seul mais ye moko kaka te ndeko mwasi oyo abengani ye pe akomi femme seul bien sûr lokola ye muta bengani Norba akoki tango mosusu kozala na mokatula nkiadi na ye Norba pe tango mosusu akoki kozala na mokatula nkiadi na ye mais bokonsidere bango kaka kotoyo femme seul kotoyo homme seul bomeka kotante bachance na bino oyo pe asepelaka kokota libala en tout cas ndako ya Norba eza kuna okende kokota libala obanda olala na mbetu oyo Norba alalaki obanda kogute mwasi oyo Norba azalaki na ye ata okuya na retard esala eloko te bamisusu pe basepelaka na biloko elala nakanisa boyoki message oyo ewuti pa ya archevêque Lobobo yende mutabimisi yango nga na panzi yango kaka na bespectateur oyo balandaka nga bayeba eloko nini ezali koleka na kanisa toyokani malamu bino pe ba oyo boza na posa bobengana mibali en tout cas yango oyo okokino kobengana soki po lingi te ovandi na yo oyo pe bakobengana en tout cas komitungisa te toza na tango maladi oyo bakoki kopesa chambre to ndako rapide surtout soki osalaka na yo oza na mukandano oza na nyonso en ordre alors vie eza bongo mutu moko te amona ngo somo mutu moko te alela pamba te chaque année chaque mois esalamaka yango wana nde babengi partie ya la vie na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelengi ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelengi ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.